30 jours hein et yoki moto ya prière après sikoyo prière nakende kolongola yango et nakei mpona kende kolongola yango na déplacer moke nazwi liboko na ngai natie na se na ngai nabimisa eloko oyo ezoderange nga bandeko makambo namonaki nde naoloba na orepete sala nga na mawa na mposa olela liboko na se nabimisi soki mpuku soki museleke te soki mpe nini bandeko nayebi te bandeko somo soki mutu so amonela yenge eloko wana alakisi nga toswani tobundi afingi nga sali te me nzambe alakisaki nga moko bandeko ntango namoni yango mpuku yango nalongoli ye na sa makolo na nga bandeko soki mpuku soki mpe museke soki mpe nyama moko ya moke bandeko namoni mwana na nga nde atiki tombo vide abimi na libulu tout droit sain sauf nayebi te nalobaka témoignage nazopesa mpo pashala yeka mokolo ayoka mokolo akoyoka yango na voice ngambo nakoya na France nakopesa témoignage nakolakisa tuni eloba foto oyo nzambe ya papa Charles asali mpo na nga soki bapriere bosta te le 16 octobre 2020 nazalaki mutu akokufa na kati ya ndako na ziki. Mon père est tombé malade du corona. Il a vraiment souffert. Pendant 4 mois, il est resté à l'hôpital et 1 mois dans un coma artificiel. Papa Charles, donc Bostra, et ma mère ont fait 21 jours de jeûne pour mon père. Et avec ma famille et avec le grand soutien de Papa Charles, on a beaucoup prié, vraiment beaucoup. Et mon père, dès qu'il est sorti du coma artificiel, il a été guéri. Salle d'opération, batinga anesthésie pour opérer l'issue. Bakotinga pena batinga na mbeto pour paralyser ka côté mon nazo mon to so na médecin pour docteur na ka yewana. Maman abi baninga na bi oh viens voir. Abi na me miss te miracle pas bien ka miss. C'est miracle. Bando tala mindele bazu radio bazotala eloko yakina liso eza lisusu te oto kosala so opération to na anesthésie si bati ba fini nga liso nzambe na anesthésie opération eza sauté malade bungi o liso de comme bien koleka kuti na ezaki liboso mana ya ko découvrir église ya papa nakutana na yete namona ye nanu te me nalota ye na ndoto nalota ye na ndoto kolota naloti ye na ndoto. Shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. Un grand merci à vous tous qui êtes connectés sur notre meilleure chaîne, La Voix Céleste, Ntela Lula. Et si ka bonzambe et kitarana loyembo na malo ape na misala bonzambe na bonzambe Lola ezo futa bien-aimé dans les Seigneurs simana to ya kolobake nzamba boto kwaye wapi na mansazo sera biso. Un grand merci na bande oignon tout ba soutenir biso. Là je vois les pasteurs faits amis ici à la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich et na filo mukoya motema. Ya bivin c'est domo depuis Londres pena maman Gisèle Luke le motema papa Emmanuel na Boston maman mami mbunga motema papa Blaise mbunga na Suisse nzamba Lola amono bonzambe na bonzambe Lola ezo futa bien-aimé dans les Seigneurs simana to kolobake nzamba boto kwaye lisusu wapi yesu nde mosuki si bien aimé tozana nzela Lola tozo kota toujours na cadre ya émission na bino Lola ezo futa bien aimé dans les Seigneurs bandeko moi ebele oh que ton monaki que pour nous soutenir vision ya Mosè na Nzambe pour nous soutenir bien-aimé dans les Seigneurs bon Nzambe bien-aimé dans les Seigneurs ya ngonde to ba to senga na bande quoi chaque semaine soki que au mona loboko na Nzambe sima ya pasteur Charles Bameko oyo ada juste instrument ya pa Nzambe azo salela ndenge Bible zo ba ke ezalaki ba apôtre te ne ba banaki ko bikisa mais ezalaki Nzambe ne abandaki kosala na nzela ya ba apôtre bien-aimé loboko pe après ba apôtre lolo pe pasteur Charles Bameko l'homme de Mopanga o ke bomonaki événement ya munene makasi o ya salaki vraiment na ki bandeko bazoza toujours na posa papa bien-aimé dans les Seigneurs en tout cas pour que soutenir vision o Nzamba che na couple Charles Bostra Bameko na mama mami o ya zolanda biso tolobaki ke soki ndeko mono
lobo na nzambe peut-être na musika benga biso pesa témoignage na yo corps de Christ ba ope ba komi décourager baza na ba problème bien aimé ba meka un peu kozala édifier peut kondima na bango et mata à partir ya témoignage oyo ko pesa biso yo olanda ba prière ya bostra ya pasteur Charles Bameko ezala na musika ezala oza na France ezala oza na Canada et États-Unis mais na olanda jusqu'à programme ya pasteur Charles Bameko ba prière oyo alekisa na Bostra TV omona lobo na nzambe na musika nzamba salela oza na malade mo besoin guérison oza na problème e bana ko déranger au makasi ozo solution ozo délivrance na musika bien aimé benga biso to lekisa témoignage wana e ko sunga pe bandeko ba komi déjà na suka ya problème na bango ba comme désespéré ba bazo monetre nzamba sala mais à partir ya témoignage na o bien aimé makamu nzambe asaleli osima ya ba prière ya pasteur Charles Bameko et ko sala pe ya mingi ebele koleka na corps de Christ ko matisa bandeko epele kondima e ko pesa bango confiance ba komo ke nzambe na biso a changer te azo sala bien aimé et loko moko te tika kozala impossible liboso nzambe bien aimé ce qui est impossible aux hommes cela est possible à Dieu bien aimé dans le Seigneur quand non et sukite bandeko musu batina témoignage bolane ba témoignage otolekisaki bandeko pe musu batina ba témoignage na ba bien aimé et outi de partout hein et outi na France et outi na musika na Canada Londres partout papa bien aimé dans le Seigneur batina ba témoignage oh que biso na bino tozolanda ka mingi tokotia Nzambe wana ako se manifester bien aimé dans les saints yo on a problème aux obela là na ba témoignage ya bandeko o comprendre que ba comment na suka ya situation na bango comprendre que maladie mobo elataki bango nzoto ba problème mo elataki bango mais kaka na kola na programme ya pasteur Charles Bameko ba prier na Boston Mopanga l'homme de Mopanga ba vie solution ba moni loboko na Nzambe na ba vie na bango na ba famille na bango na ba santé na bango lelo bazo sepela bazo pesa témoignage na esengo na joie bien aimé dans les seigneurs pe na zone que yo ndekozo na biso en senet moment o leli pe mingi o luli vi ya baninga pe mingi bien aimé dans les seigneurs et comme pe moment baninga bavaze bakama balula vie na yo na makambo nzamba lola akosa yo bien mo souffrir pe mi na maladie wana et comme moment que nzamba lola abiki so na maladie wana o témoigner monene na ye o umeli pe mi na ba situation mo compliquée nzambe wana za capable bien aimé dans les seigneurs bible zo rien n'est impossible à Dieu bien aimé dans les seigneurs loko o ke mokiba mona impossible bien aimé et pas nzambe ya lola ezala possible bien aimé o yo komi désespéré bungi kondim laisse-moi vous dire que Jésus-Christ de Nazareth est toujours vivant, il est toujours le même. Oyazo sa la paix ba ninga, oyazo sa la paix ba misus, azape capable à ça on a vie, on a santé, on a famille, on a pas problème, non bien aimé dans les seigneurs. Pas problème est bana depuis qu'à autant inversement avant que tout land, ba témoignage bien aimé dans les seigneurs, ba ndeko ba tindi o ke ba pesi ba témoignage, ba kumis lobo on a nzame bien aimé na simba kolanda, ba prière ya Bostra TV, ya kolanda pa programme ya pasteur Charles Bameko, ba moni lobo on a nzame na musika bien aimé ezaka te que non il faut à la si place bien aimé au tcheka kondima na musika bien aimé l'homme de Dieu a déclaré malobasi survie non au moni pe miracle délivrance comme on a vu non sans que oyata pemeni et si kazali bien aimé dans les seigneurs ndenge mona bandeko ba témoigner ba misu baza na Canada États-Unis na musika ka bazola na ba prière ya pasteur Charles Bameko ba moni lobo na nzambe lelo bazo tatola lelo eza tout na ba repesa témoignage lobi pe bien aimé dans les seigneurs eza tout non oya pe repesa témoignage na makama mineno nzamba lola akosa yo bien aimé dans les seigneurs na ce plan na verset mo na Bible Esaïe zo ba ke na mukola suka molimo akokita bien aimé dans le Seigneur et molimo bien aimé dans le Seigneur ceux qui akiti bien aimé dans le Seigneur akokita likolo ya banyamate mais akokita likolo bien aimé dans le Seigneur ya ba être vivant akokita likolo na biso bien aimé et molimo wana ceux qui akiti likolo na biso bien aimé eza pona toza la sous transformation moro bien aimé dans le Seigneur tant molimo ekokita mukola suka ekota likolo ya banyamate mais ekokita likolo na biso pona toza sous transformation moro bien aimé dans le Seigneur
Seigneur. Et là qu'on a sépelera bien-aimé dans le Seigneur, n'a mo transformation bien-aimé dans le Seigneur. Transformation bien-aimé dans le Seigneur, et ça la abstraite, mais transformation bien-aimé dans le Seigneur, et ça la concrète bien-aimé. Ce qui nous a transformé, vie no bien-aimé, et ça la voisin, baza pemeni na yo, et ça la camarade na yo, et ça la famille na yo, et ça la oh batonga ki yo baseka ki yo lobi, ba comment la transformation, ba comment la il y a solo nzamba transformer, nzamba changer vie no bien-aimé. Nazoya kondima na pokwa lelo, nazoya kondima lelo ke nzamba lola ka ndengo ozolanda biso bien-aimé, nzamba ya ko transformer vie na yo, nzamba ya ko mema na ba dimension mususu, nzamba ya ko changer kana, nzamba ya ko penser pinsoli na bien sûr ko ozolela lelo bien-aimé dans le Seigneur, parce que ozanga ko bota, ozolela depuis obali mabota ezoyate, ozolela âge ozo avancer libala ezoyate, ozolela makamno ezo marcher, pauvreté malade là la mais laisse-moi te dire que cette fois-ci oya kolela lisusu bien-aimé, mais cette fois-ci oya kolela ya kozangate, kolela ya pasité, kolela ya célibate, kolela ya stérilité, mais oya kolela cette fois-ci bien-aimé dans le Seigneur, nabola munzama lola ya kosala na vie na yo, nabola munzama lola ya kosala na famille na yo, nabola munzama lola ya kosala na santé na yo, tika ete nzama lola a intervenir na likamono bien-aimé, au monima na vie bien-aimé, et dans la circonstance mususu, o te tolekisana awana samo ki bien-aimé, o ko bete la baninga lisolo, o kene na ba docteur, o bete la famille lisolo, mais baza incapable bien-aimé dans le Seigneur, ya ko intervenir, ko pesa solution na vie na yo bien-aimé, ko pesa solution pour na kaya likamono bien-aimé. Et belé basuka ka je suis désolé. I'm sorry, je suis désolé. Tout ça n'a pas mais eza na papa moko. Yes, ce qui a yokel yo ma bien aimé, souka na I'm sorry te. Et souka ate que non, je suis désolé. Bible zo ba ke yesu amoni mwana mwasi moko la femme veuve. O ya kufela ki mwana na ye. Yesu atali, yesu amoni Bible zo ba ke Jésus est mis de compassion. Et yesu a poussani pe ala musi mwana na ye. Yesu ce qui a yokel yo ma we souka ka na koyokola mawate bien aimé. Yesu ce qui a yokel yo ma bien aimé dans le Seigneur. Aya koleka na étape après son solution, il n'y a pas de problème na yo. Tika ete nzama lola ayokela ndeko moko mawazolanda biso, ndeko moko akomi na suka ya santé na ye, akomi na suka ya problème na ye, akomi na suka ya kana ye, nzama lola ayokela o mawa, nzama lola tala na misu na ye ya mawa, nzambe wana bikiso, nzambe wana peso obana, nzambe wana alongola stérilité lataki yo, nzambe wana luka alongola célibat, nzama bikiso apeso solution bien-aimé dans le Seigneur, oya ko témoigner pe le lenge bandeko ba témoigner lelo bien-aimé. Na yebi ko za na problème o ezo déranger yo. Avant que tout le kana ba témoignage bien-aimé, tout en verset mon la Bible. Tozu Luc chapitre 1 verset 25. C'est la grâce que le Seigneur m'a faite, car il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon nom propre parmi les hommes. Na bandele ngo le sous Bible le que c'est la grâce que le Seigneur m'a faite, car il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon nom propre parmi les hommes bien-aimés. L'isolo to wutu ko tanga na livre na Bible bien-aimé dans le Seigneur. Et ça l'isolo moi simoko Elisabeth. Moi simoko Elisabeth, yena mobane soko otali Elisabeth na mobane sacrificateur bien-aimé. Couple et dans ba critères nyon surtout et Seigneur qui nzambe a intervenir na kana bango bien-aimé. Et zalaki li solo ya Elisabeth na Zacharie. Bible zo ba ke Elisabeth na Zacharie baba ko tamola na ko banga nzambe. Baba ko observer toutes les ordonnances du Seigneur d'une manière irréprochable bien-aimé dans le Seigneur. Mais Elisabeth malgré que bazo salela nzambe, malgré que bazo tamona crainte ya nzambe, malgré que bazo tamona obéissance ya nzambe, ya liloba ya nzambe bien-aimé, mais bazalaki na ba problème moko et banayi ko déranger ba bien-aimé. Zacharie azala sacrificateur. Azo ba problème na bandeko musu azo kota na on a temple ko prier bandeko musu bazo zo solution mais yé moko azo zo solution te. Et Elisabeth ayo ko sala prière au wapi bien-aimé tant ayo ko zo zemi bien-aimé. Elisabeth a lobi que c'est la grâce de Dieu
Nzama Salelinga grâce, il a jeté ses yeux sur moi pour ôter mon nom propre parmi les hommes bien-aimés. Elisabeth Azalaki na son numéro et l'attaque fine bien-aimé dans le Seigneur. Abanaki kobotate. Elisabeth a continué liba na kishenes nyonso bien-aimé. Elisabeth a commis koluka mwana ze mezo yate. Elisabeth a commis tina âge à ménopause bien-aimé. Ajo ba minga science médecine ba moni ba lobete ba déclarer que pour na yo essayer Elisabeth au sol lekisi mon âge oyo lingaki obota âge okomi nango Elisabeth c'est pratiquement impossible. Elisabeth o memazemi Elisabeth obota Elisabeth pe abungisi na ye kondima Elisabeth akomi non to bana nangana mobana nangamo timu kolonzama robenga biso to keno kopema. Elisabeth a bungisa kondima ke arobota lisusu parce que aleki seki âge o esengele ka memazemi. Elisabeth Bible zo ba ki avancer en âge ye na mobali na ye bambule pusanaki déjà. Selon la science, la médecine bien-aimée dans le Seigneur, Elisabeth a kokaki comme memazemité. Mais likamwako kamo tango que Elisabeth a bossani bien-aimé. Na ba effort na ya lukizième ya zuité bien-aimé. Elisabeth a bossani et ange nzamba yoko tina ange Gabriel a kene opesa mobane message que akomema mwana Elisabeth a robota. Elisabeth a yoko zoisième bien-aimé et lequel mokini. Et Elisabeth na prière na ozolo bake nzamba boaki misu na ye likolo nanga pona longola sonyo mokile latisa kinga na yebi sonyo mokile latisa kiyote bien-aimé mokili ba latisa kiyosomba tonga ba finga kayo depuis ozo prier vino ezo avancer te mokili ba koma ko latisa osoni bien-aimé obala ozo bota te na yebi te soni nini lata vi na yo parce que obota kate depuis obali parce que obala kate AGC comme avancer okuta na toujours na ba mibali mo ba aventurier qui fiançailles combien de fois okota na nous otika ko zo mobala bala ote oumela na maladie mo na santé na yo mokile latisa ki yo soni parce que oza chômeur oza pauvre oza piaker obotaka to obala kate bien-aimé dans le Seigneur lolo na pourquoi lelo tika ete nzama lola bwaka misu na ye likolo na yo nzama bwaka misu na likolo na yo abwaka misu nzama tala na misu amawa na ye bien-aimé aya kolongolo sonyo mokile latisa yo na yebite soni nini oza nango bien-aimé dans le Seigneur mokili baseka ki yo batonga o parce que obota kate nzama ya kolongolo sonyo wana apeso obana obota bien-aimé dans le Seigneur nzama ya kotala na misu na ye ya mawa bien-aimé na yebite oza wapi na mbeto hôpital nini ozali terrassé par la maladie nzama lola zo kobwaka misu na ye likolo na yo. Peu importe maladie ou bakanga qui on a santé, maladie ou minga bamona ezali cancer est incurable nzama lola zo ya kotala na pokwa lelo aya kolongola sonywana na yebite soni nini mokile kotisa yo parce que bala kate parce que bota kate parce que mona clair na vite oza chômeur osala kate oza na musala mo stable te ozo souffrir ozo zanga ya colère ya komela oza pauvre célibat stérile bien-aimé oza malade nzama lola bwaka misu na ye likolo na bien-aimé dans le Seigneur alongola soni mokile latisa yo yo vino e kosuka kaka boyete yo ya kosisa ano boyete yo fo ya kosilisa ngo na témoignage yo fo ya kosisa ano na bano boti yo mutu babenga ki stérile yo il faut ya kosisa ano na libala yo fo ya kosisa ano na guérison yo fo ya kosisa ano na bamakamwa bien yo fo ya kotato la paix grandeur ya bolamu na nzambe na vie na yo pona yo esilite bien-aimé dans le Seigneur bakunda kuna ona nunokite nzamba zana lisolo moko ya kobeta na yo nzamba zana lisolo moko ya kokomali na vie na bien-aimé nazo komona nzamba lola kofongola chapitre ya vie ya ndeko moko nazo komona nzamba lola koya kobikisa ndeko moko anyokamaki na malade omeli pe bakisi mingi ozwi ba rendez-vous pe mingi pa ba docteur cette fois ici bien-aimé dans les sons ozoya kobosa na nzela ya hôpital nzamba lola nde abikisaka nzamba peso guérison bien-aimé
nzamba lola nde apesaka pamola nzamba benir yo nzamba asilisa opersi ya motema eloko ederangeaka yo oyo esilisa opongi na miso bien-aimé pendant ke baninga bala yo pongi eya kokatana ozwa komituna nzambe lisumu ninga nasali mpona merite pasi ya boye nzambe lisumu nini nga nasali mpona merite kodemere na situation naza na ona malade ona baproblème lisumu nini nasali nzambe nga nalukaka yo tongo midi pokwa laisse-moi te dire que eloko nyonso eza na ebandeli mpe suka nazwa komona suka ya maladi na sante na yo lelo nazwa komona suka ya baproblème na vie na yo lelo nazwa komona suka ya stérilité na nzoto na ventre na yo lelo nazwa komona suka ya célibat na vie na yo lelo bien-aimé tika ete yesu abwaka misu na ye pa na yo yesu amona yo alongola yo soni yo mokili ekotisaki yo mokili elatisaki yo soni obalaka te obotaka te oavansaka te oresir na famille te oresir na vie te soni yo mokili balatisaki yo nzamba lola alongola osoni wana ndenge alongolaki Elisabeth alobi nzamba asalinga grâce il a jeté ses yeux sur moi pour ôter mon nom propre parmi les hommes tika ete nzambe oyo asala Elisabeth grâce nzambe wana asala grâce na vie na yo nzambe wana asala grâce oyo nyonso ezalaki impossible na vie na yo ekoma possible bien-aimé dans le Seigneur. Et comment possible na santé na yo et comment possible na libota na yo bien-aimé nzambe wana sala o grâce na pokwa lelo nzambe atala yo alongola osoni wana oyo ndenge alongolaki Elisabeth bakomaka kosekeye na quartier bakomaka kosekeye na famille na baninga ya priere eloko moko te ezochange abotaka te depuis abali akomi kokoma koko aleki na azo esengelaki ke abota azobota kaka te Elisabeth babambaki ye komo soki mama abotaka te amela milangi ndenge babamba oyo komo bien-aimé nayebi komo nini mokili ebamba o te nayebi komo nini mokili ebengaka yo te par rapport ya kana yo nzambe alola lelo alongola osoni wana ndenge Elisabeth akotaki na soni alobi nzambe alola il a jeté ses yeux sur moi pour ôter mon nom propre parmi les hommes. Nzambe abwaki misu na ye likolo na nga mpona ya kolongola nga soni o mokili elatisaki nga ke nabotaka te lelo namemi mwana nakomi na zemi nga Elisabeth soni o mokili elatisaki nga ke nabotaka te basekaki nga batongaki nga nzambe ya lola abwaka misu na ye lelo abwaka misu na ye na ndeko moko akomi na suka ya situation na ye abwaka misu na ntina ya papa moko akomi na suka na misu ya papa moko akomi na suka kana oyo ekomisio na suka nzambe alola abwaka misu na ye na pokwa lelo nzambe amona yo alongola yo soni wana mokili elatisaki yo soni oyo mokili elatisaki yo ke obalaka te obotaka te osalaka te oza chome oza inutile oza pama nzambe alola alongola osoni wana nzambe alola azongisa okoseka bien-aimé dans le Seigneur ndenge azongisaki Elisabeth bien-aimé nzambe akota likambo na yo nzambe akota problème na yo nzambe aya kointervenir esika mokili ekokaki kointervenir te mpona kana yo tika ete nzambe alola intervenir otatola mpe nde baninga batatoli bien-aimé dans le Seigneur nzambe alola akota problème na yo bien-aimé tozoleka na batémoignage oke bandeko mingi batini de partout bamoni loboko ya nzambe ya lola nsima ya kolana bapriere ya l'homme de Mopanga B52 maboko na kibo nzambe bostra bien-aimé bamoni loboko ya nzambe lolo batatoli je crois bien que lobi pe ekoma tour na yo yo pe okotatola bien-aimé dans le Seigneur mon nene ya nzambe bien-aimé tozoleka na premier témoignage. Bonjour, je suis Abakouk de Bostra. Je vis en France. Je voudrais vous partager mon témoignage de la grandeur de Dieu. Car en cette période de confinement 2020, mon père est tombé malade du corona. Il a vraiment souffert. Pendant 4 mois, il est resté à l'hôpital et 1 mois dans un coma artificiel.
Papa Charles, donc Bostra, et ma mère ont fait 21 jours de jeûne pour mon père. Et avec ma famille et avec le grand soutien de Papa Charles, on a beaucoup prié, vraiment beaucoup. Et mon père, dès qu'il est sorti du coma artificiel, il a été guéri. Et donc je remercie le Seigneur car il a donné la guérison à mon père. Et que Papa Charles soit béni au nom puissant de Jésus. Bonjour frère Elvini. Bonjour frère Elvini. Ezanga isenganayo. Ezanga senganayo. O ezana no témoignage nga nazopesa nazokumisa monene na Nzambe. Vraiment nazopambola Yesu Masia aza monene. Bible lobi naliki être c'est que rien n'est possible à Dieu. Nga okumisa nano Nzambe pona musala passer Charles aiki osala kuna na Congo. Bon, Nzambe asalenga grâce. Asalaki nga grâce na landa ye ezaki na kata butu ne peso ba dezen mateso le nini na kotika na YouTube boy na moni. Bon nga bina landa na to na landi nde na ko découvrir ba makambo surtout na ndenge zalaki ki aza na programme à 3 jours na ba prière wana surtout bon na landaki yango tina suka Nzambe vraiment sali ya mingi na suku musande monene na Nzambe. Bon ya liboso nano exhortation na yo papa alifini o salaki wana oyebe exhortation salaki ezaki quelque part na roi 1 roi b2 roi exhortation ne sungaki nga makasi donc ça ko exhorter nga bino baka amen en tout cas exhortation no Nzambe mona yo afuta yo apambolo mingi vraiment na exhortation na avana no pasteur abana koteya exhortation na okaka edenga mingi vraiment donc edenga mingi pesinga makasi penza mesenga minene a partir ya exhortation na okaka o salaki wana. Bon tango pasteur banaki koteya nazali kolanda donc en direct nazolanda ba prière ndenge azolasa biso na ndenge moko pe abandaki ko apriaki pe pona biso bo baza de près na de loin en tout cas Nzambe asalenga mingi. Naza mwana wana nzoka nde akufaki deja na bomoto nazali komona ye Nzambe alotinga na prier pona mwana wana ekomaki samedi leo toza dimanche samedi na butu wana na bandi ko le temps nalandaki mate ya nani ya pasteur Charles en direct à Congo nanga moko pe Nzambe azolesanga na bana pe ko autorité na biloko ya satana na o abane ko la sanga Nzambe na sanga biloko bofo na autorité selon les 19 na bane ko autorité na bane ko na ba 23h ti na tongo na bane samedi à 23h ti na tongo ya dimanche na basete na bina la mwa muke na lali boye na ye komona mwana na ngai o Nzambe na otina ngati na bonda pona ye mwana na nzoka nde akufaki deja basi bakundaki ame mwana wana atikala ka posa pamba na mwana na ngande atiki tombeau vide abimi na libulu tout droit sain sauf mibali batemaki na pembeni ya libulu yango bon Nzambe alexi nga bilonga mibali yango te mwana na nga abimi mobimba na tombeau azobima batiaki na monaki secteur te mais na monaki libulu o batimolaki abimi mobimba na tombeau atiki tombeau vide abimi tout droit mobimba donc na kumisi Nzambe na monu monene ya Nzambe mwana o akufaki bakundaki Yesu Masia asekusi abimisi na tombeau. Donc na kumisi dimanche wana na kumisaki Nzambe na zokita ya kukumisa Nzambe ba louange à part ça kaka nani ba mateya kaka ya passer Charles nde azali kolanda Nzambe alakisinga makambo ebele asali pe ba délivrance ebele ba sirène bazomba na banjoto bana langa ba sirène baza kobima donc ba délivrance ezo salama ba délivrance salami Nzambe alakisinga makambo ebele ndenge ba o basaki nga libota nga mabe ndenge
balokaka nga libota nga biloko batiaki kati na biso basikani bazobima na nzoto ya bana. Donc makambo ebele nzambe asali des grandes choses vraiment yango wana kopesa témoignage na kokumisa monene na Yesu Masiya na kokumisa Yesu Masiya oyo eza témoignage bopesa Yesu asali nga mingi nga naza na Congo te mais à partir ya pasteur 3 jours akendeki nzambe asali ba délivrance ebele na libota nga na ukoloba wana basirani bazali bakobima na nzoto ya bana oyo nga nayebaki te makambo ebele nga moko o basalaka ngai o basalaka nga o basalaka mobali na nga o basalaka bana na nga libota na nga mobimba nzambe azolakisa mosusu na bilongi ya bato mosusu na mona bilongi ya bato te donc nzambe asali adelivre libota nga mobimba yango na abi nakumisi monene ya nzambe nakumisi monene vraimen ya nzambe nzambe azwa lokumu mpe apambola osusu frère Evine Alvin pardon apambola osusu apambola mpe papa Charles na mwasi na libota na ye akende liboso na mosala monene nzambe apesi ye Yesu Masiya vraimen azwa lokumu na kombo na Yesu. Merci. Troisième témoignage. Oh susu eza deuxième témoignage papa Alvin na bosana ekoloba na témoignage ya liboso nzambe asali ya mingi na sala mwana nanga moko mwana na akufaka na mwana na akufaka donc mwana na akufi ngai nayibika akakufa esili oyo elekanga na yebi te nazaka kundimaki aza na maboko ya Yesu nzoka nde mwana na tanga akufa bakende na cimetière na ye te bakundaki ye bakende na cimetière na ye bainvoke babimisi ye babimisa ye bazwa ame mwana na bakanga yango bon bakomisi femme de nuit et puis bazwa mwana bakanga donc ame mwana emata pa Yesu te ngai bakaka ame mwana emata pa Yesu après nzambe azali kolasa ngai mwana yango po azaki na problème ya nani azaki na problème ya santé nzambe sikoyo ndenge kolakisa ngai ndenge ka mwana ngo azalaki na ndenge place na kiti azali kovanda nzambe azolakisa ngai na bandeka koprier nzambe na nzela ya priere wana nzambe aloba kaka na prier nazali koprier na nzela ya priere wana nzambe aye kolongola ama mwana na ngai place bakanga yango aye kozwa yango akende yango na lola Yesu arécupéré ama mwana nde azoba boye ama mwana na ngai eza na lola epai Yesu Masiya yango na Yesu kokumisa ye nyonso na kaka na mosala paster mosala oyo nzambe atindi paster Charles asala na Congo apartika ya YouTube naza kolanda nzambe asali mwana na ngai na délivrance asali mwana na ngai délivrance akufa suka kozala suka azali na bomona aza ba 20 et quelques donc nzambe aye kolongola ama mwana na nga esika bakanga yango arécupéré yango na minute oyo azoba boye ama mwana na nga eza pa Yesu Masiya na lola yango mpe naye kokumisa so monene na nzambe nga nayebi kaka mwana akufa ami na ye ezonge pa Yesu nzoka nde ntango bakundaki mwana na butu bakendeki na koloba na butu na yebite sisi na butu po na yebike bakundaki mwana nga na moi na butu na yebite soki ezaki le même jour ou bien combien de jours après na yebite nzoka nde bakende nzambe alakisinga makambo nyonso na ndenge alakisinga ndenge nani nzela ezokende ndenge nani mabele ezali koningana ndenge mwana babimisa mwana na butu ndenge bakende na ye ndenge mutu yango nzambe alakisinga te ndenge akomisa femme de nuit na ye epuis ndenge babloka ama mwana na kiti azali kovanda wana po akufaki na maladi moko songolo na wana peut-être nsima na kiti mwana bana kovanda nzambe alakisinga ndenge bavandisa mwana na kiti wana na nzela ya nani ya mabondeli na nzela ya mosala papa Charles Sali nde nzambe ayeko ngape na mona zo prier nzambe ayeko bimisko boto la kolongola ko bimsa ama mwana na ngapa ba bomba kango azango suko na lola ama mwana na eza suko na minute ozo baboye eza maboko ya Yesu Masiya donc yango pesu na ko kumisa munene nzambe na ko kumisa munene nzambe vraiment na musala vraiment o asali na njela passer Charles na ko kumisa munene nzambe na o pende na lubi fin donc nzambe Saint Esprit alataki yo donc yo moko ibinde jotaki donc nzambe vraiment azwa lokumu opesa pe témoignage nanga mokili Mbappé eyoka emona makambo Yesu Masiya azosala so ba o bazali aye merci na kombo na Yesu. Merci maman, tozwi témoignage mosusu. Oui, allô, bonjour papa Elvin. Nga naza moko ya Bosta naza na Bruxelles. Na ningi na pesa témoignage na nga po na oyo papa Bosta passé ba mekosali po na nga informeza mingi.
nayebi eloko na kozongisa te vraiment nazopesa kaka merci nga na banda osambe pa bosa nasambe na église mosusu nauta na église mosusu mais lelo na banda osambe pa bosa na bandaki epa na ye naloba kaka bainane na badeza ezalaki année passée ezalaki na mois d'octobre nayebi date eza le 16 octobre 2020 prière kaka papa bosa ndenge ezalaka kaka prière à minuit na kiti ndenge tozalaki na jeune nayebi biso tozalaki na jeune mo wisi na kiti na sisi na kiti na lia l'air minuit ebeti na mati naza na copain naza na ndako ya eza na deux niveaux ba chambre likolo salon na ba cuisine na sisi na l'air minuit ebeti na mati na binaki ko prier naza na balcon po ndako notokota sika ndako eza na balcon na porte monnaie na sala barbecue te na sala pe eloko te eloko mbula pe jour bande ko bita na mati koki na bandi ko prier kale papa bosa lobaka eloko ezo sala bande ko na Elvina ko tindela ba photo po mona moto ezo pela na balcon na lambi te na sali barbecue te eloko moko te nzamba zo tozo prier nazalaki muta kokufa po na tinda bavoice papa Charles amona te na tindela ye nazalaki ke muto balobaka ke ya kokufa tellement na koma ko prier makasi nazomona ba menace na ba o ba jeune tosalaki ya un mois ya deux nazomona ba menace bato bazwa ko menacer nga na ndako papa tobandi ko prier na minuit kale papa bosa lobaka likambo ezo sala ma papa ndako nange ezo pela na balcon moto ezo pela nga nazo prier kaka nazo prier tozo prier namona ka copain nga bimi loko na bakata email na kata bandako bacha banini balarme bandi ko suni nga nazo prier kitango deti kita moto papa na kiti na se na koki kote baba voisin loko baza babengi déjà ba garçon loko toza na ba coach na ba email bandi ko kata banini balama ya nini ya esandi na kata bandi ko bokita na ngana munaki na kiti na okisomo na kiti nazomona moto ezopela na nzimi nazolenga na bi o eza nini mbila mamoko aye police aye amati na ndako na tu madame Sesinga lera kocha Monica na balcon ndenge ezopela bina madame 200 na kiti papa nayebi te nga na kozongisa pona papa Charles bameko ba pompier baye bakoti babandi kotala bakebatala babuki baduki batuni so na milanga binga mela cigarette te na mela masanga te mbila bina nga madame ne t'inquiète pas vanda zela to zela rapport ba popi batali babuki nga banda ko eza banda kwa sika batongi babuki baye ba singa kwa eleka ezate papa nanga bakiti bando poser ba na ebite babi bazwa rapport bato ya société ya assurance baye bazui rapport ba popi babi place moto ane yeben to yebite moto exact moni singate place moto wuta na yebite soki nazalaki na nzambe papa Charles te so bande ko prier te mbezala karake mutazika na kata ndaku oyebite yango na yebite na lubara témoignage na so pesa papa Charles ka mukola ayoka mukola ko yoka ngona voice ngambo na ko ya na France na ko pesa témoignage na ko la tune ba photo oyo nzambe papa Charles asali ponanga soki ba prière bosta te le 16 octobre 2020 nazalaki muta kokufa na kati ya ndako na ziki pe ebanite ba menace yango na ebe na ozongisa te pour papa Charles papa naza makambo ebele ba témoignage ebele na koloba o na moni mais nzamba lola abomba yo ofungola biso misu o to mona te papa nazangi maloba nazangaka maloba koloba mukuna nazana ndako nazolela na banda ko sambela parti bapo ba nazo sambela parti ya banda 3h du matin 4h du matin zo prier nazaki muta kozika na ndako nanga soki botale ba photo moto ekota na kati ya ndako te moto esila na libanda ti ekufa moto ekota na kati ya ndako nanga te bata assurance baye bazotala madame moto na bi moto ekoti te epeli na libanda ti soki nazo sala prière moto ekota te nzamba papa Charles na prière na ye elekaki makasi moto ekota te papa nakoya ko témoigner oye belé nzambe abomba yo to ana posa na yo musana ne silité na nzela na o pona biso ofungola biso miso merci nzamba bon place osali merci beaucoup bye. Votre témoignage monsieur bien aimé. Bonjour papa Calvin Béa tozolanda yo vraiment depuis papa bamekoya ki Kinshasa
Merci boyambi papa bien tozolanda vraiment mingi to monde kusaboni na chaîne na yo po vraiment nga na ndango pesa malamu na dina pesa témoignage danga boy mama dilukila témoignage on sina pesa ngokuna mais biso po ata papa mambelike beli papa nzamba ba meko azosala na koteki na bosa année passée le 15 juillet na bosa na ngote na te na koteki le 14 prière ezalaka moko ya mercredi boye franchement nazonga na calme même jour nazonga le lendemain grand frère nanga zoyebisanga oh pike koko na sombala bota papa na saka nganga po banda na boto manga mambimba bona kuna na leki 55 yo kilo ba makamba boye kala no zaki wa pa bilinga ka bufuna yibiso ponga na saka mona sukan bona biso na saka étonné na kamwa na ekotuna ne ko vérifier na ba serve expliquer ngandenge ezalenga bi banda aza mwana mkenga bandi ko tiaka na tika makolo na église kuna lelo ba secret bandi ko bima boye batama tana kota kota église belebele yango kutu te papa tozaka na po ma misu pauvre maman nga kufana 2006 lisu mo kufa ya droite pauvre grand frère nga to kufana 2016 lisu mo kufa ya droite grande sœur nga za Kinshasa azana bombo wana biso za bana ngerenge lisu ekufa ya toujours ya droite yanga banda babanda kumena senga nefse kinzambe soki miso wana bateka kango yanga ba kukango te ponga na za nzambe nefse nzambe yanga ba kukango te babundisa butu moi na biso mpoto za mboko traitement o ekoti na lisu na ngai papa na ebisiyo bamisu kuna bamisu so mbali mais oya droite kaka nde bakangama na droite bakangama nango B50 umela papa osa nsambe B50 batikela biso papa Charles na biso tobanga baonte le biata moko bazami kie na biso papa Calvin opération nazana image na koti ndilo kutu na koti na salle de bain yo kana salle de bain pardon tellement sentiment leki na salle d'opération batinga anesthésie pour ba opérer lisu ba kotinga pena batinga na mbeto pour ba paralyser ka côté mon nazo mon to so na médecin pour docteur na ka yewana mba mo abi baninga na bi oh viens voir abi na me miss te miracle pas bien ka miss te miracle bando tala mindele bazu radio bazotala eloko yakina lisu eza lisusu te otokosala so opération to na anesthésie si bati ba fini nga lisu nzambe na anesthésie opération eza sauté malade bungi o lisu kute komi bien koleka kuti na ezaki liboso na biso papa nanga na bima bato bakamba bi o infirmier bazwa biso na salle d'opération bakamba o esili o basali opération te o asa miraculé bazo bakamba asa miraculé na bimi na so tina pa ba miko message na zo lenga na bi papa nzamba pambola o ba kitu na ba témoignage danga na ya liboso na ya ngoyo B50 uza eloko nzambe uza ne eloko nzambe papa na bimi na zo lenga na tindi message na voice papa Charles bengi bandeko na ngai bakamwe docteur Monica Claire to ka mondele tembe abengisi après quelques jours na nzo ba bien pour date on monter tikala les 8 jours ça sous contrôle ndeni le ko na lisu ezati na entre temps na ba radio ezali batali bo rien abilanga mais qu'est-ce qui s'est passé na ebisenga na prière na croire na nzambe nanga nzamba c'est miracle mais mondele lekeli allez et comme on est jusqu'au le 24 décembre 2020. Si le 24 février 2021, na kei sous contrôle, il y a mis sous contrôle, on comprend de l'eau bungindeni. Tant on a commis qu'on a habité dans un traitement, mis ça sous tes cils, il se commis bien. Ngabi non, ngali se oumeli passe, mina zobanga, non, mon bac n'a pas koyaka, na seki. Abi non, et le remonte, ba kisi, surtout, il y a mis d'attention, il va se longoli. Na ye na vana ndako sengi mona mibandi ko na tala makamwa na zo mona wa papa bamiko B50 to esengo moko me papa za mo mebele mo ya mbabiso église bat baleki penza ba osala kati ozonga ko yamba biso papa nanga bakati ki me bataka mike za na mo ebangisa ngate
nazomi mpona tali abia eza na oka banini ya mike lisu nyonso ebongi kobanga no lisu te. Donc témoignage na ngai nanu aza nango vraimen nanu ya makasi yango wana me tozolite kaka nzambe aza kane pa charle tobanga bango te biso tokobanga bango te toza bana nzambe tomoni baplein wana ya kini tomoni na bumbu wana na kati etonda libanda so basali nyonso ayaki bongo bien so moto ayebi so pa charle asengaka tombongo akosi bon offrande totiaka babiloko ya mike kaka na kolobela yango na tele te wana volonté na yo me nde bamosusu mpena balipa yambo 250 mosusu baleki soki tokutana na paster fo leisa ye non kuna makambo wana eza te donc oyo mpenanga mama Honorine napesi nanu yango wana po eza nano ebele besenga nde umela aza intouchable akozonga ndenge bakendelaki na mama na biso nzambe mpe apambola yo nzambe mpe abatela yo nalandaka yo mingi landaka yo mpena mingi bana kongo nzambe abatela bino kongo eza ya nzambe loboko na nzambe eza na kati ya kongo. Merci basa ba séjour na malamu merci. Merci. Pour ce témoignage, monsieur bien-aimé. Oui, papa Advine, bonsoir. Excusez-moi pour nous déranger na air oyo. Naza en plein ya écran, nazolanda ba témoignage ndenge papa Charles Bameko ayaki kuna na Kisasa. Ngai nazosolola na yo. Naza catcher depuis Kisasa. Naye kokoma na poto vi kaka ya ba réalité ya mokili yo moko yebi toza ba africain ndenge na lobeli oko comprendre bakomba moko makasi vraiment nayaki kokota vraiment nayaki kodécouvrir église ya papa nakutana na ye te namona ye nanu te me nalota ye na ndoto kolota naloti ye na ndoto madame liboso alaki kosambela pana ye alaki kosambela alandaka nga kutu natala mpe te nakipa te ndenge kaka nasambelaka siko telema tolalaka na telefone siko na moto wa mbeto siko ndenge nayokaka baprédication na butu banini jour mosusu nayebisi madame nanga pesa ngai telefone na natala estce paster ozoteya otya image ote image natala na telefone ya madame nalobi me paster onayebisa yo onalota ndoto meyeyo ti papa Advile mbala moko tobanda olanda bapriere ya papa bapriere makasi nga na madame nanga na ndako awa donc makambo namona na vie na nga papa Advile c'est incroyable oyo okoki koimagine te na vie oyo nga donc nazoprie nazolota pena na bandoto pena oyo pena ya bato penza donc na niveau ya Kisasa likambo ezosalema me ngai awa pena ndongo nazolota yango ndoto papa Advine donc papa wana donc nzambe apesi ya confiance yokisa papa message oyo ou soit lekisa maloba oyo na tele numero na nga na bengeli yo yango wana eza wana soki bokoki korapele ngai papa wana natambola papa Advine imagine toi naza catcher reconnu mais soki vraiment que non nazo ko confirmer yo ezali sekite papa ezali sekite donc nzambe pena azosalela papa wana na ndenge moko ya moke te nalukaki quand même ke nakende nakutana na ye parce que naza mpe na France mais nazwa nanu ntango kokende kokutana na ye te nabenga rien nabenga mpe mama nazwa ye pe te mais papa na ndenge aza na kini lokola biso bakinwa nayebi ke wi bateti mpe bazali mais na moma oyo aye na kini donc mwana a profité quand même
akende séminaire akende prière ya papa Charles Bameko nakanisi akomona oyo nanu amona te na vie na ye banda abotama nga soki nalobi nakende vraiment na badetail na banda kodetail nyonso tu bokomona yango suspect epuis bokokamwa mais témoignage wana nakokende ti vraiment na église pa na ye nakende kopesela témoignage na nga kuna ekozala avec autorisation na ye bakopesa nga jour na date oyo nakopesa témoignage wana pesa papa mbote papa Andivine batela papa nayebi oyo nyonso tozosala donc bénédiction na urgence eyaki déjà kobanga eloko moko te nzambe apambola yo apambola mpe papa bobatela papa kuna vraiment ce jour naye totika kuna maboko ya nzambe au nom tout puissant de Jésus Christ de Nazareth. Merci papa. Ok, tout de suite témoignage monsieur. Bonjour papa Calvin Béa. Tozolanda yo vraiment depuis papa Bameko ya Kinshasa. Merci boyambi papa bien. Tozolanda vraiment mingu to monde kusaboni na chaîne na yo po vraiment nga ndango pesa kama malamu. Na nina pesa témoignage danga boy mama Dilukila. Témoignage on sina pesa ngokuna mais biso po ata papa m'américain belé papa. Nzamba Bameko azosala. Na koteki na bossa année passée le 15 juillet na bossa. Bonjour de Calvin. Bonjour vraiment bonjour. Ngai pi nazobenga yo na la part de nazobenga na Canada toza baba kokia ya pasteur Charles Bameko. En tout cas vraiment nazo ebeloni na koyebisa nzambe te na nzamba pambola so papa na kende liboso na balo sambo na ba prière parce que loboko na emonani na kati na bomo ina ngai nzamba bimoni si asali ya minene kati na bomo ina ngai yango nazo témoigner ka nzambe oyo na kotika la ko bosa na nzambo te naza fanatique Charles Bameko te mais makambo nzamba zo sala à travers Charles Bameko. En tout cas que Dieu soit loué. Il y a solo pasteur oyo atambola na robanga nzambe atambola kana robanga nzambe aza penda ya nzambe ya solo naza na posa contact ni bana na benga WhatsApp ele kakate papa ya mbarata biso toza pe na posa pesa biso ata basija prière aya mbarata biso na lemba kate so na utumisala ta na fatigue ata minui nazoyoka ba prière ba jeune 21 nyonso mabolongo na sema bolongo indi donc nazanga kate na kati ya ndako na ngai koyoka maloba nani mateya ya Charles Bameko. En tout cas vraiment aya mba biso na WhatsApp. Tindela biso numéro na e. Voilà, bah témoignage est vraiment moi ébélé. Bien aimé dans les seigneurs, bande réunion tout bazo tato là. Mamoni loboko na nzambe ya lola. Sima ya kola na ba prédication, ba prière ya papa. Eloko elelisaki bango lobi bien aimé dans les seigneurs. Lelo bazo ya tato là que ezo kolesa bango lisusu bien aimé. Alléluia, alléluia. Ok. Toujours continuer. Kotambola malamu na mokiliza kopanga nzambe bandeko. Bandeko nazangi mbongo te. Ba décision mosusu onga tozwi na vie na biso ezali kaka mpona kobanga monene na nzambe mpona kotosa ndeka tozalaka na ndako papa azokoteya bino esengelaka mpe boyoka. Ndeka tozolinga tozala photocopie ya papa na biso Charles po bana minga papa Charles bakoma koprier lokwa papa Charles bana minga papa Charles bakoma koloba lokwa papa Charles donc tokomi na posa kozala lokwa papa na biso donc makambo susu oyo na tozoboyi na boyi ngai eteke nazangaki mbongo ya kosala ambiance mbongo ezali nazangi te nazangaki masanga na ndako ezaki biloko tu na kati ya ndako ezali bamasanga ezali bamibali mpe bazali mais na boyi yango mpona mateya oyo nayoki mpona makambo nga nayoki mpe na oyo nzambe alakisi ngai
donc liboso na yokaki bandeko na yokaki na ndeko ko mateya wane komi ko bangisanga na ekozwa décision kozwa décision na ekozwa après nzamba ye abizela siko bandi ko laksanga kati na nga bandeko nzamba lakisinga ebele nzamba lakisinga ebele ngai mingi o na koyi koloba bandeko to banga masumu ya mabe makasi masumu yango nde bebisi bavi na biso masumu yango nde epesi satan nzela ya kosaka na biso ndenge alingi masumu so totambola na kobanga nzambe molimo wa nzambe eza kati na biso mabe wana ekoyela biso te bandeko boya kokota na bostre boya kozwa cours du soir ya ofele ezala nango na mbongo te ezala kaka ta nango litoi na yo ntango ozoyoka molimo wa nzambe esala mosala nango kati na yo me bandeko bi babengaka nga bakamara biso babengaka nga moto akobeya ngai na kongo abenga camarade naza na besoin mbongo nakosoki naza nango na kopesa ye me natinda bango kaka na bostra bandeko ata napesi yo eza ya moke mpo nga mo mpe naoluka yaka epai ya nzambe apesaka na okoti kota kuna ndeko oyaka bato ebele na okoti kuna monako babengi mpe asepeli bandeko nzambe asala ebele prière à 40 jours tosalaki après prière à 40 jours batémoignage oyo nazoloba eza mpe batémoignage ya molimo na ndai papa Charles Moussa azokolobaki mingi bolio baloba yango te mais so nazoloba yango mpe epesa bandeko oyo baza kati na mabe bandeko bazomona lisumu elengi bandeko bazomona ke bandeko mabe ezosepesa bino bandeko bazokotambola selon biso moko selon nzambe te bayeba eloko ni bazomilukela na bavi na bango tobotana na bafamille tobotana na makambo ndenge na ndenge esengeli na biso prière esengeli na biso délivrance mpo totambola na kobanga nzambe totambola na baeglize ebele bandeko bazoteya biso balobi mabe oyo ozolingo bolamu ozolingo osala te osala mabe oui bateya biso maloba wana bandeko nasir bato ebele olanda nga boyebi message wana mabe oyo ozolinga bolamu ozolinga osala ngo te osala mabe bapaster ebele bateya biso nga bateya ngai liloba wana me balakisaki ngai te ndeni na kotika mabe wana balakisi nga kaka balobi nga kaka fo banga nzambe yo liboko na yo batobola yango liboko na yo batobola nga paster moko ayebisi ngai liboko na ngai batobola ata nasimbi mbongo ebimaka donc nakoma lokola rond point mbongo ebalukaka ekitaka nango na balukaka kaka place moko oui aza na raison mpo na bandaki kosimba mbongo ebele mais nakoma ekozanga même 1 euro mais sikoyo alakisaki ngai te ndenge nini nakoki kosala mpo nazala malamu ndenge nini mpo liboko wana etoboka ekangama ndenge nini mpo nazala susu rond point te nabaluka place moko te alakisaki ngai te ndenge nini nakoki kosala bolamu nazolinga ndenge nini mabe oyo nazolinga te balakisaki ngai te bandeko nakoma eloko ya mopepe mais tozokumisa papa Charles te mais tozokumisa misala nzambe kati na ye tozokumisa oyo nzambe asali kati na ye kutu nalobaka na génération na biso nzambe alola okeli biso mawa totamboli mabe ebele nzambe atikeli biso papa Charles bandeko toprofite na grâce basala nzambe surtout bateyaka na bango eloba na nzambe toboyi te mais oyo papa Charles azomemela biso ndenge nzambe azokomemela biso na ndenge oyo eza lokola ke nzambe ayebi baerreur na biso ayebi totamboli vraimen na baerreur atindeli biso papa Charles bameko mpo alongola biso na baerreur nzambe alola yoki mawa na biso nzambe alola alingi biso mingi bandeko totamboli na baerreur nga oyo lidusu etobokaki maboko etobokaki mbongo ezalaki kosimba maboko na ngai te ngai oyo nazalaki kosala mabe oyo nazolinga te me nayebaki ndenge akotika yango te balakisaki ngai te me papa Charles amona nga te ayebi ngai te me na nzela ya losambo oyo ya papa Charles bandeko liboko wana etobokaki ekangama yango moko papa Charles nana mona ngai te bandeko rond point wana bazalaki kobalusa ngai wana bandeko rond point wana na bima na komona autoroute mabe oyo na bandaki kotika te bandeko natika bana nzambe natika
na nzela ya mateya ya bonne semence bandeko na tika papa Charles amona ngai te ayebi ngai te bana lola bana nzambe papa Charles ayebi ngai te nakutanaki na basala nzambe ebele bayebaki ngai me liboko na ngai ezalaki ya kotoboka nabalaki kaka ko rond point place moko nazalaki kaka bandeko na mawa soso makambo boye na mai ya misu me bandeko liboko wana ekangama nakomaki kozanga 1 euro bandeko nzambe asala ya minene so navandi boye esengo moko nakoloba oyo nzambe asali kati na so esika totatola nalobi kaka na mokuse liboko ekangama ndeko na bino akoma mwasi akoseka na longwa na rond point nakoma na autoroute boyeba kaka na autoroute soki okei nakoma na autoroute mabe oyo nazali kotika te bandeko na tika nazwa décision ya kotika bavie ya mibali nazwa décision ya kotika masanga nazwa décision ya kotika makambo tu oyo na bandaki komona malamu kati na nga bandeko na tika papa Charles ateya nga edika nga mwana azangaki éducation aedika ngai eyo nakoma kotambola na kobanga nzambe makambo ebele efungwami eloko moke na koloba après jeune na 40 jours après jeune na biso ya 40 jours tosalaki awa nazoloba eloko po eteya bandeko ebangisa bino vraiment nzambe bobanga nzambe après jeune na 40 jours nalobelaki nzambe eloko nini etikali papa Charles baye bosenga eloko boza nango mposa osenga bandeko ngai suite makambo na mona salite oyo nzambe alakisanga mabe oyo nzambe alakisanga banzela oyo natambola oyo elingi omema ngai nakufa bandeko ngai nakufa nakomaki na suka ngai nakomaki na suka bandeko ifali babelisa ngai liboma na kati ya mboka oyo après nakomaki nasengaka kaka bonzambe bandeko na bonzambe oyo ngai nasengaka nasengi eloko wana après nayebi nzambe eloko niso etikali après je na 40 jours nalali boye nzambe azolakisa ngai nazalaki na bato place moko boye nazalaki na bato place natelemaki na bato nayoki eloko moko na se na ngai ya makolo sori bandeko bolimbisa ezosala bien te bocomprendre esala ngai beti asa makolo na ngai sikoyo esala ngai bongo totelemaki na bato ebele telemi ezosala ngai vraimen bien te na se ekomaki kodérange ngai eloko ngo soki oza yo moko ekosala bien peut-être mais eloko wana akomaki na bato ebele ezalaki soki kodérange nga naki susu mal à l'aise pembeni ya bato après esengelaki nga na se déplacer mpo na nalongola yango mpo ezalaki kodérange nga na déplacer moke mpo na kolongola eloko yango natala na mopanzi na nga droite mokila moko ebimi mokila wana ebimi na mopanzi na nga droite mokila wana ebimi na finikili puta bato bamona ngai te nakei place moko nazalaki ngai moko nake place nazalaki ngai moko mpo nalongola eloko ezodérange ngai na makolo wana après prière à 40 jours eyoki moto ya prière après sikoyo prière nakende kolongola yango nakei mpo nakende kolongola yango na déplace moke nazwi liboko na ngai natie na se na ngai nabimisa eloko oyo ezodérange nga bandeko makambo namonaki nde naoloba na orepete sala nga na mawa na mposa olela soki moto alotelaki nga parce batielaki bino filme bokotala ngo mbala te bandeko lisumu yasali te bandeko toboya lisumu bandeko yesu ko akuti na temple batie bapigeon bachangera monnaie bazokoteka yesu aye apanzi yango abi nakoki kotonga ndako simba ya mikolo nakoki kotonga ndako oyo bakotonga après 46 ans nakoki kotonga yango simba ya mikolo misato yesu abandaki koloba mpo na nzoto ya ye moko bandeko nzoto na yo eza temple ya nzambe eza sika nzambe avanda esika molimo bandeko totya salite te na nzoto na biso bandeko masumu tokolisaka salite
masumu tosalaka bandeko totiaka mbindo na nzoto ya nzambe bandeko soki nzambe alakisi osoma bandeko nga namonaki yango nga namoni yango bandeko natie liboko na se nabimisi soki mpuku soki museleke te soki mpe nini bandeko nayebi te bandeko somo soki mutu so amonela yenge eloko wana alakisi nga toswani tobundi afingi nga sali te me nzambe alakisaki nga moko bandeko ntango namoni yango mpuku yango nalongoli ye na sa makolo na nga bandeko soki mpuku soki mpe museke soki mpe nyama moko ya moke bandeko oyebi ke nini elongi na ye mopanzi moko ebeba Voilà. bandeko délivrance ya liboso eza kobanga nzambe nakomaki kobanga nzambe nakomi kotambola na volonté ya nzambe eloko nakokaki kosala te bateya biso balobaka bateya biso na baeglise mosusu otambolaka oyo moto tuna asi bateyaka ye babi passage wana basala zali batilizaka yango ozosala mabe bolamu ozolinga kosala osala tosala mabe ozolinga te nayebaki te bateyanga maloba wana me balakisaki ngai te nde nini ya kotika mabe ndenge nini mpeneke naboya mabe nasala mabe te balakisaki ngai te me ntango nakoti na ndikola na mateya papa Charles délivrance na ngai ya liboso mabe oyo nazala kolinga oyo nabandaki kosala natiki yango nakomi kosala bolamu oyo nazalaki kokoka kosala te bandeko kotambola na kobanga nzambe nazala kokoka kosala te nabandaki kotambola selo ngai moko selo makasi na ngai selo sentiment na ngai nazala kokoka kosala bolamu te nazalaki kaka kosepelisa satan nazalaki kosalela basinga ya famille nazalaki esclave ya kosalela balwa ya mokili ya famille me lelo na bonzambe bandeko ekatana nakoma kosala bolamu nakoma kosalela papa na ngai Yesu Masiya nakoma kosalela nzambe mabe oyo na banda kosala ya mokili na basheni ya satan ya famille bandeko na bima dans délivrance ya liboso nakatani na basinga wana oyo ezalaki kobenda ngai bandeko après naye kozwa délivrance ya nzoto nakomi ozwa ya nyonso ya lipamboli maboko ekangami maduso bateyaki ngai oyo etoboka oyo nayebaka ndenge okanga yango te mateya ya papa Charles elakisi ngai ndenge okanga yango ntango natamboli na kobanga nzambe nzambe akomi kobatela nga akomi kobatela ndako na nga akomi kobatela mbongo na nga akomi kobatela nyonso ya nga bandeko délivrance ya monene nzambe alola kumbama azwa lokumu. En tout cas, merci beaucoup, bien aimé là, pour votre témoignage. Bande Omoso Batindi, ceux qui opposent à un témoignage, aux un problème, maladie, situation, bien aimé dans le Seigneur, il n'y a pas si, comme le boko nanzambe na sima ya kola na ba prière, il y a pasteur Charles Bameko, l'homme de Mopanga, B52 na Bossa TV. Oko tindela biso témoignage na bien aimé et là pour na ko tumbi soit ko tomo la pasteur Charles te non biso tozo tomo la nzambe alola nzambe azo sala na sima ya pasteur Charles Bameko parce que miracle bikama ba délivrance pasteur Charles Bameko nde muto asala kangote et dans des nzambe oyo ki abanda ko utiliser ba apôtre Pierre, apôtre Jean, apôtre Paul azo sala na sim na nzela na bango abikisi apesi ba délivrance ba guérison ba solution et ça toujours les mêmes nzambe oyo azo sala instrument pasteur Charles Bameko oyo nzambe azo leka na nzela na ye bien aimé au mona ba témoignage ba bikamo bani na nzela ya kola na prière Bossa TV ya kola na ba prière ya pasteur Charles Bameko B50 l'homme de Mopanga otine biso témoignage et kosunga bande kopé mingi ebele koleka ba oyo pe bazola na biso bazana problème ba yeba ke bango pe un jour bakotatola monene ya nzambe bango pe un jour
bakomona loboko ya nzambe bakozwa guérison solution badélivrance na baproblème na bango bien aimé dans le Seigneur ozolanda biso yo oza na problème omoni ke nzambe abosani yo problème na yo ezowumbela ozozwela yango solution te maladie na yo problème oka moko bien aimé dans le Seigneur opria ntongo midi pourquoi nzambe nano apesi yo réponse te nzambe azopambola bamisusu bazobota bazobala bazoresi bazozala beni bazokende liboso yo bina yo bien aimé ozomona toujours ozobaluka esika moko ozomona avancement moko te ozomona progrès moko te ozomona solution moko te na problème na yo ozomona solution moko te na ka oyo ozose retrouver nango bien aimé tika na ye biso ke nzambe alola bosani yo te nzambe na biso ya lola bosani yo te eza na ta na ye mpe na saison na nzambe alola kanisa o bien aimé komona te ke nzambe abosani yo komona te ke nzambe abosani yo ayebi yo te bien aimé tika na ye biso ke nzambe ayebi yo ayebi kozobota te ayebi kozobala te ayebi kozobela ayebi kozorecycle ayebi koza na basouffrance ayebi kozosouffrir bien aimé dans les nzambe wana ayebi yo nzambe abosani yo te eza na ta na ye mpe na saison na yo nzambe alola ya kokanisa nazoya kondima ke saison ya ndeko moko ekomi na mwa oyo oya kosisa mwa oyo ya mete sanke otatola bolamu ya nzambe mwa oyo ya me oya kosilisa ngo te sanke opesa mpe témoignage ndenge baninga bapesi nzambe alola aza kokontrole na nyonso bien aimé basekaki yo mpe mingi balakisaki yo mpe misapi mingi batongaki yo mpe mingi ekomi nzambe asala makambo ya minene na vi na yo mokili bachange lisolo bazwa lisolo ya sika ya kobeta mpo na vi na yo wana eza ye to eza ye te wana eza anita to eza anita eske wana eza mimi eske wana eza John eske wana eza Arnold bakokama yo mingi bakokama vi na yo mingi mpe baoyo bakozwa courage bakopusa na kotuna eza yo to yo te eza yo moto bakomona ozobota wana to depuis obale ozobota te eza yo moto bakomona ke ozosouffre oza na mosala te me ndenge okomi na bio ndenge okomi otambola na baka ozosoma baparcelle ndenge nini oboti ndenge nini obali toyebelaki yo boye te okorépondre bango ke nzambe alola asalaka nzambe oyo tolukaka oyo topria bapriere ya paster Charles bameko na bosta tv nzambe wana répondre nga nzambe wana alongoli soni elataki vi na nga nzambe wana alongoli nga kolela nzambe apangusi ngai mai ya miso ebandaki kokita na elongi na ngai aza nzambe asilisi azongisa esengo na elongi ya mwasi oyo abungisa esengo kala tika ete nzambe alola azongisa esengo oyo obungisa depuis kala nzambe alola alongola eloko ekotisaki yo na matanga nayebi eloko nini elelisaka yo te nayebi eloko nini ekotisa yo na matanga te okoma kolela ntongo midi poko problème oyo mokili eyebaka te nzambe wana mpe so solution nzambe ya lola asisa kolela na nzambe ya lola apesa okimia na motema ndenge apesaki solution ya problème ya Elisabeth bien aimée dans le Seigneur Elisabeth bazofinga etongo midi poko Elisabeth bazolakisa ye misapi bien aimé depuis abala botaka te alukaka nzambe ngo ndenge ni apria baninga baye nsima bazobala bazobota ye depuis abala akomi koko azobota te soni oyo Elisabeth alataki oyo mokiba alatisaki Elisabeth bien aimée dans le Seigneur aye kolobaki nzambe abwaki misu na ye likolo na nga alongoli soni oyo mokili elatisaki nga soni oyo ke nabotaka te lelo nzambe apesi nga mwana lelo nzambe apesi nga zemi tika ete nzambe wana achange te il est toujours le même nzambe wana asalela ope soki obotaka te nzambe afongola mabota na obota soki ke elomo ekotisaki yo na soni osalaka te oza pauvre nzambe ya lola nde apambola il est le maître des temps et des circonstances nzambe wana peso nzambe wana bénir yo nzambe wana baliso nzambe wana longola maladi oyo elataki nzoto na yo alongola soni oyo elataki yo nayebi soni nini olataki te me nazoya kondima ke ano oyo mwa oyo ya me nzambe ya lola aya kokota likambo aya kolongola osoni wana mwa oyo ya kosilisa wana kolela te mwa oyo ya kosilisa wana problème wana te mwa oyo ya kosilisa wana maladi oyo te
oyo nyokolaka yo mais moi oyo kosisa ona bana oyo kosisa ngozobot oyo kosisa ngomemizemi stérilité aussi la bien-aimé moi ya me oyo kosilisa ona zemi oyo babengaki koza stérile nzambe ya lola ya kointervenir na kanda moi oyo kosisa na bénédiction na élévation na réussite na libala na réalisation ya bapromesse nzambe alaka o bien-aimé dans le Seigneur bandeko batini ba témoignage yo poser na ba témoignage au mona lobo na nzambe bien-aimé dans le Seigneur otine biso kana numéro na biso ezala na se plus 243 85 28 651 46 toroleki sango sans condition sans problème tika ete nzamba lola amona bandeko nyonso tout balandaki biso di débit jusqu'à la fin nzamba lola akota a intervenir pour na tina ya ba problème na bino na kana bino bien-aimé dans le Seigneur nzambe wana changer taza na bomoy lole futo nzamba fongola lola nzamba pamola akanisa yo a bénir yo a délivrer yo a guérir yo a peso solution ya ba problème na yo eloko luka na mokilo tamboli ozweli yango solution te tika ete nzamba lola apeso solution ya problème wana eloko luka na makasi na yo moko toute la nuit bible ezoba ke Pierre aluki bambisi toute la nuit bien-aimé dans le Seigneur Pierre atika kokanga bambisi te Pierre atika kozwa bambisi te mais tangu Yesu Kristo bien-aimé dans le Seigneur matina boatu na ye Yesu ayebisi Pierre boaka filet Pierre alobi que durant toute la nuit pendant toute la nuit toluki bambisi tozwi te Yesu toluki libala tozwi te Yesu toluki musala nazozwa te depuis na 6e classe Yesu nazozwa te naluki mbongo bénédiction zoya te bazosekanga na famille na koma déconsidérer na famille pe na baninga na quartier Yesu naluki butu mobima na makasi na nga moko Yesu tozwi te naluki mwana namema mwana depuis na bali Yesu zemi ezoya te natambo na badokter na bahôpital na ndenge nazwi zemi te nazwi solution te nazwi guérison na maladie oyo te nazwi lobiko mpo na ngai te Yesu ndenge yo mpo ozolela bien-aimé dans le Seigneur nazwi mbisi te wana réponse à Pierre et Yesu alobi Pierre mbwaka filet Pierre alobi malgré nazwi te mais sur ta parole nazobwaka filet Yesu nazobwaka filet parce que nada grand pécheur nayebi bambisi ebimaka bayaka na babutu mais oyo basi balali mais neti yo lobi Yesu nazobwaka filet yaya meka cette fois ici na Yesu meka cette fois ici na nzama lola kene na hôpital ka hôpital o bakangaki yo kobotaka te mungango akonsultaki yo kene cette fois-ci aya komona ba données changer aya komona ke kotuna yo zizemi o ndenge nini okoyebisa ke oyo eza impossible na mokepa nzamba lola eza possible eza grâce nzamba talinga ya bwaki misu na ye pana alongolinga soni Yesu apesi nga mwana lokumu ezonga na mboka na ye car na même hôpital bapesa oyo bakisi wana kende bien-aimé baya komona oyo na maladie wana te cancer wana te hernie discale wana te opération ya molimo ezoya kosalama oyo ya koloba na médecin na oyo te nzamba lola oyo bino baminganga bokoki te nazwi yango avec toute facilité na grâce ya nzambe ya lola oyo oluki na makasi na moko neti Pierre aluki bambisi butu mobimba azwi te mais ayo kobwaka filet sur la parole du Seigneur Jésus-Christ Yesu Pierre akangi bambisi oyo oluki na baeffort na yo oluki butu moyo oluki na barelation na baminganga na badokter na bahôpital na mbongo na yo na baconnaissance barelation na ozwi te mais cette fois ici na moi ya main oyo kozwa avec toute facilité par la grâce du Seigneur Jésus-Christ nzamba saloka grâce vino yo ko changer nzamba saloka grâce okomema mwana okozwa nzemi nzamba saloka grâce okozala guéri na maladie wana nzamba saloka grâce okozala béni okobala nzamba saloka grâce situation yo ko changer tika ete nzamba lola sala ndeko moko grâce alandi biso na pokwa lelo ye pa témoigner ye pa kumisa grandeur ya nzambe nzamba longola osoni wana soni oyo mokili elatisaki yo nzamba longola ndenge alongolaki soni ya Elisabeth alobi c'est par la grâce et la grâce du Seigneur
Dieu m'a fait une grâce. Il a jeté ses yeux sur moi, Elisabeth. Moi qui étais stérile. Moi qui étais déclaré par Baminganga que na robota te na komi na ménopause déjà. Moi qui étais déclaré que naza ekoma na mela milangi. Na tika ya komema mwana te kozwa zemi te. Lelo nzamba lola bwa kimis na epa nanga Elisabeth. L'Éternel, Dieu a jeté ses yeux sur moi. Et il a été mon opprobre parmi les hommes. Nzamba longoli soni nanga na mokili. Nzambe wana bwaka misu na ye. Likolo na bien-aimé dans le Seigneur. Alongola osonyo moki elatisaki yo kobotaka te. Alongola osonyo moki balatisaki yo kobala te. Alongola osonyo moki elatisaki yo koresir te. Alongola osonyo moki elatisaki yo kozala béni te. Alongola osonyo baminganga balatisaki yo kotikala kozala guéri te. Nzambe wana longola osonyi wana bikisa yo apeso guérison apeso bana abeni libota na yo apeso musala abenir yo alongola pauvreté akangolo adelivre yo abikisa atomola abenir yo pe apesa yo akotisa na destination ya vie na yo. J'ainsi prié que Dieu vous bénisse. Bonzambe na bonzambe lola ezofuta simana onto ya koloba ke nzambe na boto kwa yewapi bonzambe na bonzambe Yesu nde mosukisi. Qu'on se retrouve à la prochaine. Nzamba lola abene bino bayi.